Jésus ne change pas, il est le même.
il est le même. Jésus ne change pas, il est le même. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas, il est le même. Il est le même. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Ok, tu peux nous dire merci pour apesi biso pour comme quoi malam. Et bien ba satanda ki na yango mais bazui bena opportunité na yango te. Yo nanga soki to bénéficier yango bien ezaka kangolwa nzambe. Ok, to ça la partage na biso. Na sujet to bela na likambo tozo tobengi paki yango eza partage na biso ya pokwa oyo. Ok, yambo tokota na partage tobondeli nzambe kolo topesi yo merci, gloire ezonge pa na yo. Merci na souffle de vie, merci na santé malamu oyo akorde biso. Et tout dit faveur, il y a pour partager ma lobana cet après-midi. Bibelobi na di sungia molimo santo né David azolo. Qu'on le parle ce soir afin que monde, peuple, église tout big. Merci na présence à Dieu le Saint-Esprit pe shekina na yo bazaba demeure katina biso. Pe na petit signon soit la parole. Il y a distraction et zalamo sika na biso na kombo na yo Christ Yesu. Père, et se prosterner devant ton nom et devant nos présences et banako se sijeti. Tika gloire y après-midi ou nanzela maloba na yo ezala agréable devant ton trône na kombo na yo Christ Yesu. Zambo azamu bikisi. Mais par la foi ainsi prions. Et nous disons Amen. Ya. Nazo pesa biso ba verset. Toko kende kotanga ngota na ndako. Mwa bolimisima muke. Tozui be écrit na biso na mokanda Lévitique. Na chapitre na yango 23. Toko banda na 5e verset, tina 7e verset. Lévitique chapitre 23, verset 5, tina verset 7. Et aujourd'hui, deuxième lecture na mokanda na Matthieu, na chapitre na yango 26, na premier verset. Ne ba texte oyo ekoza la base ya sujet oyo eza partage na biso na pokwa oyo. La Pâque au lieu au cours du premier mois de l'année pour l'Égypte. Et loko babengi paki, mais ezalaki au lieu au cours du premier mois de l'année pour les Juifs. Ba Juifs babandaki ko fêter Pâques. Chaque premier mois ya année. Ezalaki loi juive. Mais biso lelo tokomi ko fêter yango. Tozo banda ko fêter Pâques na mois ya mars ti na mois ya avril. Mais ba juif babande ko fêter yango chaque premier mois ya année. Mais biso lelo eta église tozo fêter Pâques. Tozo banda na mois ya mars ti na mois ya avril. Pâques c'est quoi? To Pâques li ko lobani. Na définition de lobi. Pâques c'est liberté pour nous. Pâques ezotali sabiso liberté moko songolo. Ton langage mususu. Na ko koloba Pâques
et sa délivrance. Alors cette fête célébrait la sortie de la nation Israël hors de l'Égypte. Fête à Pâques. Ezotalisa biso kobima ya nation ya Israël hors de l'Égypte, libanda ya Égypte. Cette fête célébrait la sortie de la nation Israël hors de l'Égypte. Fête-toi Pâques. Ezotalisa biso lolenge Israël abimaki na Égypte, to lolenge Nzambe abimisaki peuple Israël na Égypte. Or Israël azobima en Égypte na temps ya fête à Pâques. Israël azobima na Égypte na moment bazo fêter fête à Pâques. Or chaque famille babandaki ko sacrifier to ko crucifier agneau moko na veille ya Pâques. Famille nyonso na kati ya Égypte babandaki ko sacrifier to ko crucifier agneau moko na veille ya fête à Pâques. Oh, ezana batebele babandaki kosala momongo na bango. O to bengi ba commerçant. Babandaki kosala momongo to commerce na bango. Mais babandaki kokende ti na temple o to bengi Jérusalem à l'occasion ya fête à Pâques. Ezana batebele babandaki kosala momongo to bengi ba commerçant, mais babandaki kokende na temple o to bengi Jérusalem à l'occasion pour la fête à Pâques. Alors eza fête moko e bande ko sansa presque batebele na monde. Eza fête e bande ko rassembler plusieurs personnes na kati ya monde. Alors, ba juifi, bien et comment qui le colle la loi na bango. Nazana na introduction. Nana côté na développement ti. Ba juif et comment qui loi et comment qui vit pour na bango. C'est-à-dire chaque année ba juif ba comment qu'on fête à Pâques. Ba juif chaque année ba bandaki ko fêter Pâques. Mais pendant bazo fêter Pâques, bien ezalaki pona bango moment ya ko crucifier. To ya ko sacrifier batu. Ba juif chaque année ba komaki ko fêter Pâques, mais na raison pona ko sacrifier, pe pona ko crucifier batu. Alors Yesu ayebaki makambo. Jésus ayebaki makambo bien aimé. Yango azo yebisa ba disciples que dans 2 jours tozo fête à Pâques. Ne mwana na moto ba ko livrer pour être crucifié. Yesu ayebaki makambo bien aimé. Ne ayebisi ba disciples na ye que dans 2 jours tozo fête à Pâques. Ne mwana na moto ba ko livrer pour être crucifié. Oh, pendant la fête ba juif bazoluka comment ba kokanga Jésus pe ba crucifié. Pendant la fête ba juif bazoluka comment ba kokanga Jésus pe ba crucifié. Oh, Absalomo fit tuer son frère aîné pendant la fête.
Absalom mwana wa David azoboma frère na ye aîné Amon pendant la fête. Pe nazomona Samson fit détruit pendant la fête. Pe Jean-Baptiste pendant la fête ne bazokata ye mutu. Na pesaka conseil na peuple de Dieu. Beme, sepelaka na fête. Mais kolinga fête te. Sepelaka na fête, mais kolinga fête te. Pendant la fête, ya Pâques. Pendant la fête, ya Pâques. Ne ba juif bazoluka comment ba kokanga Jésus ba crucifié. To comment ba kokanga po ba bomai. Pesa miso fit détruit pendant la fête. Pe Absalom fit tuer son frère aîné pendant la fête. Pendant la fête, Samson avait été détruit. Mais pendant la fête, Absalom abomisi yaya naye Amon bien-aimé. Mais pendant la fête, Jean-Baptiste bazokata ye mutu. Yango église, peuple de Dieu, sepelaka na fête. Mais kolinga fête te. Pour fête, ezo comme scandale pour le vieux peuple de Dieu. Et ça, moment où Dieu a rodaka. Pour aluka comment qu'on détruit vie à peuple de Dieu, tout vient à sang. Mais ça occasion où Dieu va profiter de ça la mission. Il est impossible battre Jésus, ce qui a fait à pas quitter. Pour battre Jésus, il faut que un moment à fait à Pâques. Ne pas causer de facilité pour Kangaï. Alors Israël n'a des bien-aimés. Abandaki ko célébrer 3 fêtes oyo na année. Peuple Israël na kati des abandaki ko célébrer fêtes oyo. Abandaki ko célébrer 3 fêtes pendant l'année. Et un enseignement pesanga litoyi. Na lobi Israël na désert abandaki ko célébrer 3 fêtes oyo na année. Na année moko Israël abandaki ko célébrer 3 fêtes. Fête ya récolte o eza lié na fête ya Pentecôte. Fête ya Pâques na fête ya Tabernacle. Na lobi peuple Israël na désert abandaki ko célébrer 3 fêtes oyo na année. Fête ya récolte o eza lié na fête ya Pentecôte, na fête ya Pâques, pe na fête ya Tabernacle. Mais lelo biso étant église, 3 éléments oyo na vie na biso eza lié na langage spirituel. Les 3 fêtes en Israël abandonné qu'on fêtait dans le désert. Fête ya récolte eza lié na fête ya Pentecôte. Fête ya Pâques na fête ya Tabernacle. Mais biso lelo état église. Mais 3 éléments autour 3 fêtes en na vie na biso eza lié na langage spirituel. Comme âme na esprit. La nanga de pesa ngalipo. Na bi 3 fêtes au Israël abandonné ko fêter na désert. Biso le tozo fêter yango na langage spirituel. Tozo fêter yango na bonzoto te. Ndenge Israël abandonné ko fêter yango na nzoto. To na physique. Mais biso lelo état église.
tozo fêter yango spirituellement bien aimé. Où ils ont lakisa lokola ko na esprit na âme. Ne biso tozo fêter fête oyo. Alors na Eden to na kati jardin d'Eden te mutumble kota ki bien aimé. Banyama nyonso bakima. Quand l'homme a péché, double et côté na katia Eden. Banyama nyonso bakima. Mais ezala banyama mibale. Bango ba yake pa ensemble. Basala ki ya mwasi na mobali. Banyama wana mibale ba yé pa ensemble. Ezala banyama wana mibale. Bango ba yake pa ensemble. Basala ki ya mwasi na mobali. Ba yé pa nsamba bomma bango. Basala ki faible. Baboya ki monde to mokili e bomma bango. Mais banyama wana mibale ba yé pa ensemble. Ponsamba bomma bango. Bebe tamu zamba zui banyama wana mibale. Nzambe abomi bango. Oh, eza mystère, il y a des hommes. Eza mystère, il y a des hommes. La ligne appelle son professeur d'écriture. La ligne appelle son professeur d'écriture. Eza mystère, il y a des hommes. Banyama fuba ya mibale. Pour na quoi? Nazomona Jésus na des brigands. Joseph n'a qu'à ta prison. Nazomona ina des prisonniers. Les chansons na les patiniers. Pe ba batime bazala ki mi balé. Mais Bible et le belaka batime imoko. Professeur d'écriture ya mona. Pour écriture les ana prophétie bien aimé. Le monde bazana crise ya ba professeur d'écriture. Banyama fo baya mibale na kati ya Eden. Baya ponsamba bongo bango. Eza mystère des hommes. Jésus na quoi? Na des brigands. Joseph na kati ya prison na des prisonniers. Pe ba batime bazala ki mibale. Mais Bible lobela kaka batime moko. Tangu nzamba zwi banyama. Abomi bango bien aimé. Samba ziba posona bango alatisi Adam et Eve. Abomi nyama mobali adi posona ye alatisi Adam. Mais abomi nyama mwasi adi posona ye alatisi Eve. Opanda makila banyamo nzamba bomaki ezo coulé. Ne livre de vieux fongwa mi bien aimé. Tant makila banyama on zamba bomaki ezo sopana. Ne livre de vie nzamba fongwa yango. On zambe na prophétie abandi déjà kolobela Pâques. Tant makile coulé livre de vie fongwa bi nzambe na prophétie abandi déjà kolobela Pâques. Nzambe na prophétie abandi déjà kolobela Pâques. Pendant makile bane bazo sopana nde nzamba fongoli livre de vie. Yango moni Israël bien aimé. Impossible d'abîmer en Égypte. Sokali mwana na patete. Israël pour abîmer en Égypte. Faut aller mwana na patete. Yango na yebisa église. Mais impossible yo lia poso. Pour na kati ya Eden. Nzamba zwaki poso. Alatisi Eve na Adam. Pour abomba bulumbu na bango. Pour abomba masumu na bango. Mais yo eta église. Mais okolia nenzoto.
Yofolia nsoto. Bien aimé. Impossible yo ya poso. Pour poser ça qui pendant qu'on couvrir. Bulumbu ya Adam et Ève. Où est un langage à péché. Mais yo étant église. Faut on lire poso. Il y a un moment Israël. Impossible abîmer l'Égypte qui veut l'aimer. Sauf qu'à moi n'a pas été. Professeur des critiques à moi là. Pour Israël ça l'a libéré dans l'Égypte. Mais il faut aller moi n'a pas été. Il y a un moment Jésus. Azo yebi saba disciple boni. Alors bi bolian soto nanga. Pebo me da makila. Jésus azo yebi saba disciple. Jésus azo yebi saba disciple. Alors bi bolian soto nanga. Pebo me da makila. Nakati ya Eden, quand Muzamba zobo manyama, même adi poso abombi bulumbo Adam et Ève. Pour nako couvrir péché na bango. Mais yo étant église, même faut oliande nsoto. Nsoto Jésus bande kolobela, eza propre corps na ye. Jesus Christ. Nzoto Jésus a le bien aimé. Et ça propre comme naïe. Il y a un moment où les gens de l'église tout ça dans service il y a 7 scènes. Faut que ça la service il y a 7 scènes. Il y a 7 scènes. Et ça service tout ça là. Pour qu'on reconnaître parcours il y a maître de l'Église Jésus. Il y a tout ça là service à 7 scènes. Ok, Jésus a yebi sa disciple. Abi oya koya nzoto nanga kokufa je. Abi oya koya nzoto yo ye akokufa te. Azo yebi sa bayuda boy. Abi bakoko na bino na desert. Baliaki man. Mais malgré ça, bakoufa. Alors bakoko na bino na désert. Balia man. Mais bakoufa. Mais oya ko lien soto nanga. Mais na vie na ye kufa eza l'espace cité. Pour yende bazobenga le peine de vie. Yende le véritable peine de vie bien aimé. Israël n'a désert à Liaman. Mais le nom la putulu. Mais yesolobi oya ko liam soto nanga. Yako kufate. Pour yende babengi le peine de vie. Li point pesa kabomoy. Li poison produit fin na kachabatu. Li poison pesa mbomo ina kachavia batu bien aimé. C'est Jésus. Yango azoim sa disciple. Bolian soto nangai. Pebo mela makila nanga. En Israël et Égypte, là où le sang a fait les rachats. Nakat Égypte. Israël, là où le sang a fait les rachats. Nous sommes en Israël, dans 4 Égypte. Makilande est racheté qui peuple. Pour Babimana Égypte, Makilande est racheté qui va bien aimer. Israël, dans Égypte. Là où le sang a fait les rachats, devrait sortir de ces 3 mystères. Donc, qu'il est racheté peuple Israël dans 4 Égypte. Bazo il y a 3 mystères. Nalina Pesso, professeur d'écriture.
Israël azobimana 3 mystères na 4 Égypte. Azotika pays où est Égypte. Azotika Gozen où est la ville où bafandaki. Pe azotika batante. Où est la ki bandako bandeko fanda. Tant Nzamba azobimisa Israël Égypte. Na 3 mystères bien aimés. Atiki Égypte où est la langage à pays. Atiki Gozen où est la ville babandeko fanda. Pe atiki batante. Où est qui na langage ba maison. Na linga peso professeur d'écriture. Mon pesa na litoy. Pourquoi Israël atika la kofanda na banda kute? Ba lekisa vina bango na sabatante. Potangu Abraham Nzambe abengi. Lumière et parole. Eza ko éclairer biso. Abraham tangu azwaki appel à Nzambe. Mais Abraham amona paradis na se. Amona nouvelle Jérusalem na samabele. Amona yango bona misu na ye. Nzamba talisa ye paradis. Mais Abraham tango lukiango na parcours a fina ye. Atikala komona yango te. Nde Abraham alobaki. Lokola na moni paradis te. Na lukiango na mabele. Magenzamba talisa kinga yango. Mais lokola na moni yango te. Ngai. Na ba descendance nanga impossible to fanda bandako. Impossible to fanda na bandako. Yango moni Abraham na ba descendance ne nyos batika ko fanda bandako ba fanda batanti. Professeur d'écriture yango. Batika ko fanda bandako te ba fanda na batanti. Raison pour Abraham Nzamba talisa ke paradis na mabele. Mais alukanga mona ngote. Ne lokola lukanga mona ngote. Abina otika ko fanda na bandako te. Abraham vine mumba alekisa ona batanti. Pe ba descendance na ye. Batika ko fanda bandako te. Ba fanda na batanti. Yango tango makila ezo racheter Israël na 4 Égypte. Bazo bimana 3 mystères. Faut batika Égypte où est ce pays. Faut batika Gozen où est sa ville. Pe faut batika batante où est la langage à maison. Professeur d'écriture yango. Yamoni tango Nzambe abenga Abraham. Na Genèse 12 pour la personne lumière écriture. Tango Nzambe azobenga Abraham. Na Genèse 12 Nzambe ebisie. Va-t'en de ton pays. Et ta patrie. Et la maison de ton père. Habite Kamboka na yo. Tika patrie. Pe ndakwa tata na yo. Appel ya Abraham tango so kote na Genèse 12. Et so kota na 3 mystères. Les mêmes mystères on Nzamba bimisaki Israël. Pe les mêmes mystères on Nzamba bimisaki Abraham. Abine vata de ton pays. Pe de ta patrie. Pe tika ndakwa tata na yo. Abitika pays na yo. Bimana ville oyo sali. Pe nanda kwa tata na yo. 3 mystères. Yango Nzamba bimisila Abraham. Pe les 3 mystères. Yango Nzamba zo bimisa Israël. Na 4 Égypte. Professeur d'écriture yango na. Les 3 mystères on Nzamba bimisila Abraham. Na Genèse 12. Va-t'en de ton pays, ta patrie. Et la maison de ton père. Tika pays, tika ville. Quand on parle de patrie et sa ville, tika pays, tika ville, petit kanda patata na yo. Les mêmes 3 mystères. Yango Nzamba bimisila Israël na 4 Égypte. Faut atika Égypte où est la langage à pays. Faut atika Gozen où est la ville. Où bavandaki. Pe faut batika batante. Où est na langage à ma maison.
les mêmes mystères Onzamba bimisaki Abraham et les mêmes mystères Onzamba bimisaki ba descendant na ye na kati Égypte. Na 3 mystères wana. Oh Israël bien aimé na kati Égypte. Akangi nyama na 10e jour. Mais bakoki kolia nyama te sans que ba vérifier. Na fête ya Pâques Israël akangi nyama to bakangi nyama na 10e jour. Mais impossible Israël alia nyama sans que a vérifié nyama wana. Avant alia nyama, faut vérifier nyama bien aimé. Yamoni Israël akangi nyama na 10e jour. Mais abandi ko vérifier pendant 4 jours. Pour nyama wana face la sans défaut sans tâche. Nyama wana o Israël akangaki to pate na o Israël akangaki. Mais il faut vérifier. Ako kozala na tâche te pe akoki kozala na défaut te. OK. Et sa prophétie, en Israël, abandaki déjà qu'on le véritable pâté, c'est Jésus. Ou ça sans défaut, sans tâche. Yomoni na 10e jour Israël a kangi nyama. Mais abandi ko vérifier ye. Abandi ko vérifier nyama wana bien aimé. Akoki ko lie nyama ou ça na défaut te, ou ça na tâche te. Et c'est possible. Et ça impossible de lever. Et ça langage prophétique. Parce que déjà Jésus au hasard n'y a moment pour ça défaut sa tâche. Et ça mystère à Jésus. Pas de au hasard na défauté, au hasard na tâche. Mais tant Israël a kangi nyama na 10e jour a vérifié même na 14e jour Israël aliaki nyama. Akangi na 10e jour, tant a vérifié nyama. Même na 14e jour, après 4 jours, ne Israël aliaki nyama bien aimé. Au chiffre 14, na chiffrologie, et sur le Pâques. Chiffre 14, na chiffrologie, et sur le Pâques. Pour Israël, aliaki nyama na 14e jour. Penzambe ayebisaki Moïse que pendant Israël azolia nyama, faut allier na position à côté. Et ça dans le langage à bateau bazobima. Faut pas lier na position côté leba. Pe ba ko lier ya kotumba. Israël a ko lier nyama ya kotumba, pe a ko lier na position à côté leba. Nalina pe so lumière d'écriture. Israël aliaki nyama ya 4 pattes. Israël aliaki nyama ya 4 pattes. Pendant bazoboma nyama 14e jour etombaki samedi. Le samedi ne etombaki 14e jour. Oh Israël abomaki nyama. 14e jour etombaki samedi. Le samedi ne etombaki 14e jour. Yango Israël aliaki nyama. Nde raison église otobengi 7 mudia. Basambelaka sabata. Église otobengi 7 mudia. Bon, basambelaka le samedi. Pour bafandi na loi juif.
7 mudi asambelaka samedi po afandi na loi Moïse ndenge Israël aliaki nyama mkola samedi alors 7 mudi ya tilelo bango basambelaka le samedi tilelo 7 mudi asambelaka sabat po Israël abomaki nyama mokolo sabat c'est-à-dire 14e jour etombaki le samedi nde Israël abomaki nyama yango raison 7 mudi ya tilelo basambelaka samedi mais yo état chrétien impossible osambela sabat bien aimé pour biso to célébrer la résurrection il y a le véritable mwana na pate otika tombe vide c'est Jésus de Nazareth to comment célébrer le sekwane le dimanche pour ngana sa israélité impossible na sambela sabat bien aimé na état chrétien de église na comment célébrer la résurrection ya tata na le dimanche lumière ya parole eza ko éclairer biso barema ba prophétie ya parole eza ko bima kati na liloba na ye na kombo na Yesu Kristo vraiment to landa o ezali lumière ya parole lumière de l'écriture ya mwana alors Israël aliaki nyama ya 4 pattes Israël na kati Égypte alia nyama ya 4 pattes mais makila atia na leton alia nyama ya 4 pattes aji makila atia na leton ya moni pendant ange de la mort azoya impossible à simba peuple wana beleme pour makile memaki bango na alliance na ensemble bisika makile zalaki planté pendant ange de la mort azoya ko bomba premier nenyos na kati Égypte bisika makile zalaki planté impossible à simba pour eza signe de l'alliance ange faut comprendre que awa eza peuple nzamba zali mais yo étant église mais yo olia nyama ya 2 pattes c'est ça la différence yo étant église étant chrétien olia nyama ya 2 pattes nyama oza na 2 pattes ne nyama oyo lia pe omeli makila na ye mais Israël a mêlé makila te ye a planté makila na leto mais yo au lieu nyama ya 2 pattes pe omeli makila na ye bien aimé ce qui makila est protégé qui Israël ces jours-là na Égypte makila nyama za na 4 pattes. Mais à combien plus forte raison na vie na yo cet après-midi na lobeta mosakoli eta munoko nzambe ndenge ozo fêter Pâques na moi oya free lokola le véritable pâté il y a 2 pattes andimaka za la crucifié pona yo andimaka sopa makila na mama Pâques pona yo andimaki ba crachele pona yo bien-aimé andimaka matana croix pona yo na bandi kopekisa lisusu ndenge makila ya nyama 4 pattes ces jours-là épargnaki Israël Égypte pour basibi morte na fino cet après-midi lokolo mela makila ya nyama oyo aza na 2 pattes na pekisi milimo nyonso akosopa makila na mwa oya Pâques na pekisi yango na vie na yo na pekisi yango na vie ya libota na yo na pekisi yango na vie ya bana na yo na pekisi yango na kati ya famille na yo eza nul sans effet au nom de Jésus makila ya nyama 4 pattes
Lokola protégeaki Israël. Yo mela makila Yesu bien-aimé. Tika makilo yo mela. Oye rachete ki fin na yo na croix. Makilo epesa yo bomoi. Makilo protégeaki yo. Mitambo nyonso ba accident na vie na yo. Na via ban. Na kati ya libota. Cette année. Na pekisi yango. Na kombo na Christ Yesu. Na kati ya ndaku na yo. Eza na moko ta kosopa makila bien-aimé. Même na via bana na yo. Eza na moko ta kosopa makila. Pour s'il a croix ce jour-là. Nazomona le véritable pâté. Oaza na de pâté bien-aimé. Na komwa Jésus de Nazareth. Tangu ya mati bien-aimé. A sopi makila. Po yo na ngato za la sauver. Lokola makila ya kat ya nyama. Oaza ya 4 pattes. Et protégeant Israël na 4 Égypte. A combien plus fort que tu as qu'il a na Yesu. Oa sopa la croix. Il y a le véritable pâté. Le véritable nyama. Oa botama na semence à moi c'est moralité. Oaza né par l'esprit. Tika makila na Yesu. Oa sopa ki na ngomba Golgotha. Et même ma protection na vie na yo. Même na misala na yo. Na kacha ndako. Cette année na pekisi. Makota ko sopa makila bien-aimé. Nazo le temps que mon sako na nzambe. Makota ko sopa makila na libota na yo. Oko perde mon côté. Ndenge fandi na télévision na yo. Ozolanda ngai. Ba accident nyonso ténèbre ko préparer. Na moi oya Pâques. Et tant que mon nzambe na s'arrêter. Na pekisi yango. Na vie na yo. Na limota, na famille, na rendre inopérable au nom de Jésus-Christ. Cette année, l'année 2021, maquillé Jésus-Christ de Nazareth, mais est protégé pour moi. Au copain de mon côté, la liberté, même dans la famille, on dit l'accident. Atanzamba pesio semence dans le langage à celle. Ata tenebe luki ba sopa makila wana. Na lobe tanke monoko ensemble. Na s'arrêter force no satenebe. Ndenge nzamba permettre yo concevoir. Ti mikolo na we kokoka. Ne yo ko bimisali pamboni wana. Makila wana ko sopa na te. Pone kulusu. Le véritable pâté. Ya sopa makila problème ina yo. Ya sopa yango pona bana. A sopa yango pona libota na yo. A sopa yango pona famille na yo. Tika le sang de yawo yo shomashia. Ebanda ko protéger de plus. Ebanda ko protéger bana na yo. Ebanda ko protéger libota na yo. Makila na Yesu belebe. Ndengo mela yango. Na kacha nsoto na yo. Ebanda ko s'opérer. Malade sans espacité. Épidémie sans espacité. Coup faisant espacité. Ba mort subite sans espacité. Bébé attends l'eau comment commander qu'on réclame finalo. Na langage malade. À travers parole de Dieu. Nan zelama kile ya mwana na pate. Tika miracle cet après-midi. Et ça la partage na yo bien-aimé. Na combo na Christ Yesu. Samwa di kisaka. On makaza na crucifié. Na ta ya Pâques. Na fête ya Pâques bien-aimé. Yenda zalenge longo. Tika makila. Ouais pour la qui na croix. Mais aime ma protection na vie na yo. Aime ma protection na vie bana na yo. Aime ma protection na libota na yo. Aime ma protection na famille na yo. Même ina misala na yo bien-aimé. Même pendant ba bazo ke na classe. Na parcours na bango. Le sang de Jésus-Christ. Eye banako protéger yo. Pe libota pe famille. Pe ndaku neza la protéger. Na makila na Yesu. Comme ce jour-là. Batante ya Israël Égypte. Ezalaki protéger na makila. Ya nyama oza na 4 pattes. Mais le véritable Jésus. Samba tata botemi nzamba mwana bien-aimé. Animi na tampa ki abakanga ye. Baboma ye pe azala crucifié.
makila na ye protege yo eba na kosekirize bino na kombo na Yesu Masiya na kati ya Eden tangu makila ya banyama o Nzambe abomaki esopani beleme nde porte ya jardin d'Eden efungwamaki tangu makila ya banyama o Nzambe abomaki ya mwasi na mbali po alatisa Adam na Eve baposo mpona koprotege oyo eza bolumbu na bango to péché na bango makila wana ntango esopanaki nde porte ya Eden efungwama po panda Adam azovivre na Eve na kati ya jardin d'Eden banda komona porte te porte ezalaki te ezalaki fechade mais ntango Nzambe asopli makila banyama wana nde epesi bango couverture ya kobima libanda ya jardin d'Eden porte efungwami mpe babimi mbala moko libanda ya jardin d'Eden yango moni meme na Egypte ntango makila banyama esopani nde badu accès ya kobima na Egypte professeur de critique yango wana professeur de critique yango wana bien ndenge makila oyo esalaki rachat na peuple Israël na kati Égypte le même mystère du sang qui chassa l'homme dans l'Éden na peuple Israël makila racheté bango et libéré bango na vie esclavagisme et protéger bango na kufa mais na kati Éden le même mystère du sang qui chassa l'homme dans le jardin d'Éden. Koto makila protégé pesi bango mais na kati Éden makila est chassé l'homme et bimise libanda jardin d'Éden. Mystère yango na na kati Égypte makila là où le sang a fait les rachats et racheté peuple Israël. Mais les mêmes mystères makila na kati ya jardin d'Eden et chassé mutu et bengani Adam. Il n'a pas ce professeur de critique. Et ça les mêmes mystères. Il y a chiffre 70. Et ça m'a kamona kolobela na enseignement na moto kobanda. Tant on retient sa biso continuité comme va comme qui les 12 tribus d'Israël. Et ça les mêmes mystères. Il y a chiffre 70. Nzambe a retranché 70 ans na kati ya vie ya Adam. Pour 1000 ans égale unité de l'homme. Tant Nzambe azobimisa Adam na kati ya jardin d'Eden, fallait Adam a sala 1000 ans. Mais Nzambe a retranché 70 ans. Adam a sala 930 ans. Adam a sala 930 ans. C'est-à-dire 1000 ans par Nzambe égale un jour. Adam a vécu un jour. Na mokilo. Na sama belé a vécu un jour. Adam a vécu un jour. Pour 1000 ans par Nzambe égale un jour. C'est-à-dire Adam a sala 930 ans. Au lieu de 1000 ans, Nzambe retranché 70 ans. Mais les mêmes 70 na kati ya Égypte et sa vie na langage à multiplication pour bakoma ba tribu d'Israël. Et ça m'a kambona kolobela mona mois ya 5e mois. Pour na côté de biso comment bakoma ki les 12 tribus d'Israël. Et ça les mêmes mystères. Makila d'Égypte et a racheté peuple wana. Mais les mêmes mystères makila la carte à jardin d'Eden et chassé l'homme. Et bimisi mutulibanda jardin d'Eden. Et ça les mêmes mystères chiffre 70. Ok, tant nous avons la 70 ans na vie Adam. C'est la mort. Tant nous avons 70 ans na vie Adam, c'est-à-dire à mettre vie na fait. Moyen de sous 1000 santé. Ok, mais chiffre 70 na carte Égypte. Na libota Jacob et puis sa vie dans la langage de multiplication.
wana na pesi yo avant goût ya makambo na lobela 5e moto si sana paki professeur d'écriture ya mwana tika makila na Yesu oh le véritable pâté a sopaki na fête à Pâques pona yo nanga aime ma vie na bomoi na yo et protéger bana na yo et protéger misala na yo na kombo na Yesu Masiya Masiya linginga mingi tikana yembela yezemboyo akufe lakinga ina yekulusu na yonde na zilobiku toyema Masiya Masiya linginga mingi tikana yembela yenze sekwa na ye batiaki libanga batiaki yango oyo elongwaki bagarde batiaki bamonaki te libanga ndenge elongwaki donc bagarde boza na bino eloko te oyo bino botalaka bomo ya bato boza na bino na place te na kombo na Yesu donc libanga ezaka bablocage oyo batiaki balante balimitation basi balongolaki yango epai bakundaki ye balongolaki libanga wana elongwaki na kombo na Yesu toza libre Masiya linginga mingi tikana yembela yenze moyo akufe lakinga ina yekulusu na yonde na zwilobiko toyema Masiya linginga oyende bolingwa solo tikana yembela yenze moyo Jésus akufe lakinga ina yekulusu na yonde na zwilobiko Père napesi yo merci Nzambe opesaki biso ta convenable kolo toyoki yo shama toyoki yo peine de vie Nzambe ayebi koloba olobeli biso à travers assistant na yo David tika maloba ya après-midi oyo kolo etransmettre bomoi epesa biso vie epesa biso boye mpe toza délivré mpe toza sauvé mpe toza libre cet après-midi à travers ton message na kombo na yo Christ Yesu papa maloba no ebimaka pamba te shilo tika eyeba na kosala misala na mona ve peuple na yo na kombo na yo Christ Yesu ndenge tozofete Pâques Yesu moi ya avril eza na langage ya Pâques Nzambe ondimaki ozala le véritable pâté ondimaki opesa bomoi na yo na moma ya Pâques ya otika acte oyo osalaki ya croix acte ya sacrifice misala ekulusu à chacun oyo akozala disponible akofanda na ndako na ye na nzela ya télévision ntango azolanda message oyo kolo miracle mpe ya ezala partage na ye Jésus makila na yo erachete bomo ya peuple na yo mpe emema protection na via basante dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth natomboli yo mokonzi pambola mwana na moto oyo etilisaki na premia lelo comme un instrument simple Yesu kanisa ye bolamu nezelebele kati na ye na bandeko na bakozala disponible ya kolanda yo na nzela mumbu na yo kolomi partout bakozala kolotika message oyo emema bomoi
et même ma élévation, et même ma changement, et même ma bango, na makambo grande, na kombo na yo Yesu Masiya. Lokumu ezonge pa na yo, na kombo na Yesu. Zambo aza malamu koleka. De par la foi ainsi prier et nous disons Amen. Colonatiki mon espace, nanzia muumbu na yo Béatrice, asa la continuité ya programme, na pesi mne babote, ciao ciao ciao. Na koko pesa badone nanga, pobo joanga na WhatsApp, pobo joanga na plus 244 994 372 613. Na WhatsApp plus 244 994 372 613. Plus 244 994 372 613. Soko composé numéro 1, ndeko jwa assistant David à partir ya WhatsApp. Tikanza melabiso, apambola bino, au passer soirée malam. Ok, ciao, 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 ciao. Bande panangai, aiko kumisa, nzambe nangai petaza malam, yenda zai mobate malamu, mobuni molongi, yango na eko yembela ye, banzembo petaza nzambe na bomoi. Bolingo na Yesu, bolingo ya kokamwa, bolingo ya solo, bolingo malamu, nani pe akoki kopesa bomoi, na ye pona ba mosusu. Bolingo na Yesu, bolingo ya kokamwa, bolingo ya solo, bolingo malamu, nani pe akoki kopesa bomoi, na ye pona ba mosusu. Obelepo na Masiya, mokilie kozwa bomoi, tokumisa nkolo Yesu Masiya. Bolingo ya Masiya, apesi bomoi, bolingo ya Masiya, na ye kulusu makila matanga kipona biso. Bolingo ya Masiya, apesi bomoi, bolingo ya Masiya, na ye kulusu makila matanga kipona biso. Tozwi likabo monene na Yesu Kristo, likabo monene na monene mingi, tolongola bipale mabe kati, na lisanga na bandimi, lisanga na Yesu Kristo, tika baso totambola kati na liloba solo na Yesu Masiya. Bolingo ya Masiya, bomoi, bolingo ya Masiya, na ye kulusu makila matanga kipona biso. Bolingo ya Masiya, bomoi, bolingo ya Masiya, na ye kulusu makila matanga kipona biso. Ndenge moumbu David auti koloba na biso wana na enseignement ya Pâques. Vraiment moumbu David nzamba pambola yo na libota na yo. Ete enseignement ya Pâques tolandi ba prophétie,
tolandi base, tolandi éclairage écriture. Vraiment, nzambe akumbama. O nga nakokai kobakisa kaka. Ngai nabakisa ndenge kaka toza na avril yango oyo kala te ezosila. Ete dimanche mpe tozokota yango wana eza dernier dimanche oyo avril. Yango wana mpe nazoprofite mpona kodeklare quand même na ntina na avril oyo. Nalobi ete chiffre 4 eza présence à l'éternel mpe puissance na ye. Tokokota na histoire ya Beniko Mestrade ndenge babwakaki bango na libulu ya moto. Babwakaki bango bazalaki misato. Me mokonzi ntango atalaki amoni ete 4e personne so azalaki kuna. 4e personne wana ezalaki nzambe ye moko oyo abatelaki bango. Yango wana tolinga ite totambolaka na crainte à l'éternel afin que présence na ye ezalaka ntango nyonso kati na biso. Po makomi ebengi omniprésent. Donc ata pasi ata bisengo akotika biso te akozala na biso. Yango wana te tolinga présence na ye ezala ntango nyonso katikati na biso. Vraiment nzambe akumbama. Tomoni ete babeniko bazikaki te. Babeniko babikaki. Babimaki ni na sola milinga ni bilamba na bango ezikaki. Babimaki sain sauf. Pe bakumisaki nzambe wana. Biso pe totambola na crainte à l'éternel. Toza na confiance na nzambe wana. Afin que bato pe kati na nation, na mokili, na mabota, na matonga. Afin que bakumisa pe nzambe na biso. Ndenge bakumisaki nzambe ya babeniko. Vraiment nzambe azwa lokumu. Na beleli na déclaré puissance ya nzambe. Emonisama katikati na bomoi na biso. Présence na emonisama. Akende ko localiser sika nyonso ekutami bapasi. A localiser yango. Amonisama wana. Akangola bana ne. Oyo bakangami na samabulu. Bakangami na basimetiere. Bakangami na maloge. Ekulu seza réalité. Natina na bomoi na biso. Dieu de gloire akangola. Bana ne bisika nyonso baza ko kangama. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Po ete ekulu se randaki biso libre. Ekulu se yango ezali réalité pe vérité. Na tia na bomoi na biso. Yawe kangola bana na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Puissance na yo monisama. Na kombo na Yesu. Wana ba matisa likolo ya nzete. Kita maintenant. Na kombo na Yesu Kristo. Nzete yango eza place ya mutu akofanda te. Ami nyonso bakanga likolo ya nzete. Likolo na zamba. Bobima. Likolo na montagne. Bobima. Na mabele. Bobima. Oh non. To koloba suna tina na dimanche. Po ete dimanche ya suka. Ya avril. Donc yangwana ezali le 25. Tozomona eza composé na chiffre 2 et puis na chiffre 5. 2. Confusion na kabayini. Oyo nyonso bazo telemela biso. Confusion kota na kana bango. Na kombo na Yesu Kristo. Bazala na famille. Bazala na entourage. Bazala sikani même tana kati mangomba. Dieu de gloire a confondre bango. C'est là au nom puissant de Jésus. Amen. Mabiso na confirmation. Oto manka. Oto lukaka. Nzambe wana pesa biso. Pambate. Présence na ye. Zatango nyonso kati na biso. Na puissance na ye. Tomoni chiffre 5. Eza ngolu. Oh Dieu de gloire asala moko na moko ngolu. Asembola loboko ne likolo na bomo ya moko na moko. Ata to mérité te Dieu de gloire. Sala biso faveur. Ete o sala biso grâce. O e marchaka te na bomoi na biso. E marche na kombo na Yesu Kristo. Sala biso ngolu Dieu de gloire. Toko zanga te kokumisa kombo na yo. Tango to asangisi yango nyonso mibale. Epesi 7. 2 plus 5 epesi 7. Na beleli elonga. Kati na bomoi ya moko na moko. Chiffre 7. Perfection. Chiffre 7, enchèvement. Oyo nano ekokisami te na bomo ya moko na moko.
Dieu de gloire asala biso ngolu, okokisela biso achevango selon ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tobeleli Seigneur, repos na yo chiffre 7 eza repos. Kotisa biso na kati ya repos ya santé, na kati ya repos ya mabala, na kati ya repos ya mabota, na kati ya repos ya prospérité, na kati ya repos ya ba projet. Selon ta volonté, Dieu de gloire, salela biso Seigneur. Tolingi komona elonga na yo. Po ete pai présence na yo ezalaka elonga emonisamaka. Yawe emonisa elonga na yo, afin que kembo gloire honneur tokozongisa be pai na yo. Wana ete dimanche asuka oyo Dieu de gloire oyo avril. Toyebi ete ténèbres nyonso etelemeli biso prière à dimanche. Ténèbres nyonso etelemeli moko na moko. Balandi nyonso, chaîne moko na moko, bana nanga, libota nanga, monde entier, bana corps de Christ. Dieu de gloire confondre ango. Ezala péri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Molili wane telemeli biso. Elongwa. Montagne wane telemeli biso. Ekoma plat. Na kombo na Yesu Christo. Plante nzambe nanga oyo planta kite na déraciner ango. Au nom puissant de Jésus. Wana ete avril ekotaka na jeudi. Bokauki nyonso na refizango na kombo na Yesu Christo. Na programme production en abondance. Au nom de Jésus. Ngeka kelobi jeudi. Bota production en abondance. O ezako se produire te. Et se produire na kombo na Yesu Christ. Wana ete prière kaka ya ezo continue oya dimanche. Toyebi ete eza prière nango résurrection pote yango mokolo Yesu asekwaki. Bongo toza pe na 4 avril oyo ete elobelaka biso pe na kufa Yesu pe na lisekwa na ye. Yango ete nazo programmer résurrection mabele fungwama. Oyo nyonso yo mela mabele banda kosanzango na kombo na Yesu Kristo. Likolo ozo yoka zala peri nyonso mela ebima na kombo na Yesu Kristo. Mai ozo yoka nyonso mela mana mai ebima au nom puissant de Jésus. Na beleli résurrection na bomo na biso na corps de Christ nyonso. Résurrection na chaîne moko na moko na bana na ngai. Résurrection na logos. Résurrection na révélation. Résurrection partout pa bana corps de Christ bazo sambelo na bo solo. Résurrection ebima na kombo na Yesu Kristo. Yawe tokozanga te kokumisa kombo na yo. Merci pour to lobitango bosengi bozane lika konzima ete bobi na kozwa. Merci na programmation nyos oyo moumbu na yo a déclaré oyo ngape na yebi na ko déclarer Dieu de gloire na yebi ete epesa meli biso na kombo na Yesu biso katoza na konzima. Yawe kumba masanjora mapueto za malamu o na sengi na o na sengi te. Laisse que ta volonté, rien que ta volonté parfaite, yango salama na bomo ya monde entier mobimba na mabota na biso na bomo na biso na kombo na Yesu Kristo. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment na pesi lisu mes condoléances na famille Mosi mobimba. Amen. Yesu
na minute oyo mpona ntango yango wana ete au revoir. Donc mokolo ya poso malamu na mutu moko na moko parce que dimanche yango eza premier jour. Vraiment tobanda poso kitoko elongo na ye main abatela moko na moko na kombo na Yesu Kristo. Yo bikisa kinga na ekolo Sanjola Mosi Philippe pasi Benzambe azo pangusa mai na misu azo kobamba bapota o wana ezoki yango wana naza kopesa lisusu mes condoléances liboso na foyer Mosi Mobimba Nzambe na ba orphelin ya ba veuve azana bino atiki bino te. Mes condoléances ba mama eza pasi posa na biso mwana akunda biso melelo biso nde tokundi mwana eza pasi donc Nzambe abondwa mitema. Mes condoléances na baleki na bayaya na bana na bakoko na baniese baneve donc famille Mobimba na baninga na bakamarade. Vraiment mes condoléances. Nzambe atia penza kimia na biso banso yango wana ete epai famille nyonso ya Mosi ekutami na France. Mes condoléances na bino. Nzambe vraiment a assisté bino. Famille Mosi na Belgique. Mes condoléances. Nzambe wana assisté bino. Famille Mosi na Suisse. Mes condoléances. Nzambe a gardé bino azwa soin na bino. Famille Mosi na Afrique du Sud. Mes condoléances. Nzambe abatela bino aza na bino azwa soin na bino. Famille Mosi na Geme na kuna na Karawa. Vraiment Nzambe azwa contrôle na bino. Nyonso penza eleka kaka na kimia masia. Mes condoléances. Famille Mosi na kati ya Kinshasa. Vraiment mes condoléances na bino banso. Na kati ya Kinshasa wana baninga nyonso ya Mosi Philippe. Mes condoléances. Na kati ya quartier ya Bandal epai ndeko Philippe afandaki. Mes condoléances na bino banso. Vraiment Nzambe azwa contrôle pe apangusaka maya misu wana abamba bapota nyonso wana oyo ezoki. Mes condoléances
na famille Mosi na kati ya Lemane. Oh mama Bijou elongo nyonso Sandra bino baso, mes condoléances. Vraiment Nzambe abondwa penza mitema, apangusa penza mai na misu. Vraiment Nzambe aza malamu. Vraiment napesi mbote na balandi nyonso ya Bidor TV. Pe mbote na mokili mobimba. Pe chaîne moko na mama Bijou pambwama lisusu. Vraiment so itokomi wana nalobi bye bye. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que mama Bijou d'or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'or. Mama Bijou d'or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'or a besoin d'un ordinateur. Vous sepez la na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.